dans la nuit des mensonges et des silences imposés. Ta voix s'élève courageuse pour dénoncer l'océan de la presse congolaise. Ton flot balaie la peur, ta vérité apaise. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Chaque mot est une arme, chaque phrase une lumière. Tu portes l'espérance dans un pays meurtri de guerre. Océan du Congo, ton eau est résistance, ton canal est la liberté, ton souffle est l'espérance. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Tomba, Lipasa, Azakaka, Wanatoko libérer Congo. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Kudos à toi, sentinelle de vérité. Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte televizeur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabotama bino kasi mpe mawa na république démocratique du Congo pamba te mayo oyo makoleka mazali mpenza malamu mingi te po tozali komona pasi na kati ekolo ya biso mpe tozali kokamwa likambo oyo ezali bongo ya baarrestation me mwana mboka Félix Antoine Tshilombo adeploraka eloko wana ntango azalaka opposant alobaki pourquoi opinion ya moto ekomela ye lisumu mpona nini bamarche pacifique ekoma mabe mpona nini soki moto alobi likambo boye bolingi kaka bokanga ye baenlèvement mpe bokokende ntina koboma ye. Est-ce que bon ezali malamu nde mpona mboka Félix Antoine Tshilombo abandeki korevendike badroit nde ezalaki moko ya komba na ye mpona koloba ete Kabila alekisi kasi mpo ezalaka maloba te bolanda video. Baméthode wana ezali lokola violence, arrestation arbitraire, violation à droit de l'homme, moto aza alobi opinion na ye po esepeli si bakonzi te bakangi ye voire babomi ye moto asengi a informé que akosala marche pe pacifique amemi mandoki na maboko te babeti masasi akufi baka eza ebele na mboka na biso nde biloko nalobaki système wana oyo ekota uta AFDL ti kino lelo, enfin kino na décembre 2018 système wana na kodéboulon. Bandi ko balandi na bandi boyoki epe bolandi la bokebi komba ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo. Mais lelo oyo eloko nini ezali kosalama ba arrestation ba enlèvement tozali le sou koyeba te ezali pourquoi opinion ya bato lelo epa ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo ekomi mabe mpona nini bamarche pacifique azali koempêche baopposant basala bamarche bomonaki Jean-Marc Sabunda boni lokola babetaki bango bamabanga mpe bazokisaki bango bomonaki président Fayulu boni makambo ekomelaki ye bomoni baopposant ebele bafranki diongo kaka soki balobi lelo kutu muzitu oyo azali bongo ministre na biso ya budget kaka mpona koloba ke Kabila azali na eloko te na mboka oyo Kabila azali ennemi ya Congo te tala ndenge eboteli ye makambo pourquoi lelo mutu oyo bakabolaki na ye pouvoir oyo bakomoko bakandaki koloba seli jamais vie esalama nanu te kokabola pouvoir na kimia mpona nini lelo akomi ennemi na ye et puis pourquoi baarrestation ya parti ya PPRD Bomoni Chadari a été arrêté, enlevé dans la plaie. Obe Minaku, Denge Boko, Bomoni Siko et comme une Alexis Tambo Mwamba. Bango a la paix, comme le lot, Kokima, Kokene Libanda et Mboka, Bango Nyosona, Basset Kipuni, donc Batunyo sur la paix perdue, le lot, Kokima, Koba Merle, vous paie, basé dans la liste. Siko et Boye Bissangai, Atakobino va déployer de presse. Et nous allons pouvoir les lots, Makambo, vous savez, la ville est. Est-ce que vous allez que mandat elle était ici là?
est-ce que vous allez koyeba te lobi te loko kula mona mboka Félix Antoine Tshilombo akoki pe kolongola kiti ya bokonzi ata ko bopusa élection na 2030 ata ko bopusi yango na 2100 et quelques mais suka kaka bokonzi na ye kosila pamba te mobutu toyembelaki esanta tokotombele bandeko tozali kodeplore baarrestation bolibere bakamizelo bolibere banathanael bolibere botala gouvernement ya mwana mboka Antoine Félix Antoine Tshilombo makambo ezali kosala lelo bomoni garçon oyo totalisaki bino lolenge nini baenlevaki ye pendant 7 mois po cortège ya général ebandaki kolekana ye na 3 pine na ye balekaki liboso ya cortège bakanga mwana mobali wana baenleva ye batortira ye pendant 7 mois bomonaki ndenge bayaki kobwaka ye lelo mwana mobali wana kofi liwa ya mwana mobali wana esali pasi bandeko nanga liwa ya mwana mobali wana tozosenga justice tozosenga justice tout le monde général oyo basambisa ye mpe azala condamné à mort. Pourquoi? Parce que ezali général moko to abomi na 13e rue boyebi général oyo kaka likola cortège na ye kaka bana moto baza bavictime mais cette fois-ci mwana moto abikaka aye koboma mwana fille oyo amemaki na 13e rue akei abomi na 14e rue bacortège ya bakonzi ebele soki elekali baza koaleve baroulage boyebi histoire na ye na mama premier ministre boyebi makambo nini esalami na kati ya mboka oyo na likambo etali bagénéraux sikoyo torture ya bana ya moshebekwa ti lelo toza kosenga justice bopolitize justice te général oyo alevaki mwana mobali oyo pendant 7 mois atorture ye bokomona bafoto ya mwana mobali oyo bokolanda ndenge azalaki lelo bato bakomi kolela motamba balobi na epoka motamba makambo oyo ezalaki te na epoka motamba justice ezwaki valeur na epoka motamba alingaki motu nyonso azala na droit na ye wapi démocratie wapi démocratie wapi progrès social wapi union oyo bozali koseme eloko nini obotala tozwa video ya papa oyo ndenge azali kodeplore mpe kolela mutamba mutamba azonga s'il vous plaît omona makambo te ntango mutamba azalaki tomonaki makambo te ntango mutamba azalaki boye vraiment moto akomi boye depuis barumbu moto akomi boye ndeko na biso ya mobali congolais azali congolais ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas un étranger, azali congolais. Akokoma na niveau ya boye ndenge nini bandeko na ngai. C'est triste bandeko. Botala bino moko mutu ndenge akomi na mboka na ye moko, na mboka oyo bakunda mutolo na ye papa na mama na ye, mutu akoki kokoma na niveau ya boye. C'est boyoki etala mwana mobali na photo na ye ndenge azalaki comment il était beau JKM le number 1 au CA de la presse congolaise moninga ya Muchezai na mboka ya mama Célestine de papa Michael équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana na ngana kolela ya mama mokonzi na Angleterre tozali kodéplorer mpe kolela mwana mère de Dieu mais tozali kosenga bo s'abonner massivement au CA du Congo bo partager l'émission bo liker bo tia ba commentaire ba société ba j'aime mwana mère de Brino na Autriche kolemba te ko partager l'émission ba mama ya moto mojali mokozima makate nini ezali kosalama ba mama missionnaire na plus 32 na mboka mita babe ifokuwe moto po bakoko lumba makambo nanu tomona yango te bandeko na nga nanu tomona na biso makambo ya boyete nanu tomona makambo ya boyete na mboka na biso banda Kongo ezala Kongo ya kokotela bato na kati ya banda ko assassiner ya ko enlever bato ya ko sala boye moto alobate moto tombola mongongo te nous avons essayé un problème na est de la République démocratique du Congo bilo sobozo mona comment ba mort comment balkanisation mais pourquoi les loto lobate pourquoi les loto belela te pourquoi les loto ba résistant ba comme ennemi pourquoi les loto ba mouvement citoyen ba comme ennemi à mon mboka fait ça fait tout le gouvernement na qu'est-ce qui ne va pas tous senga justice na mongongo makasi ya garçon oyo azalaki enlevé pendant 7 mois Nicolas cortège en général papa nanga parce que les loto comme général comme intouchable nous en pas ko frapper bana na yo yango tozali ko senga lokola biso tozali ba incapable de revendiquer ba droit lokola biso tozala mutu te po tozala voix de sans voix lokola droit de l'homme esalaka te nde tokomi kobela lelo justice ya nzambe général oyo abomisi garçon oyo bapara ya garçon oyo bato nyonso oyo bacortège ya bagénéraux ya baministre bato nyonso baministre babomisa bango na masanga na kati na kwiti atuti mutu na vitesse na limeta kimi bakangi ye moto na kufi justice ezosala eloko te parce que bango basomba justice bango baza bakonzi bazodeside la mele tozobelela nzambe mokeli ya Congo talela biso makambo oyo yo nde mokati na makambo sembo parce que c'est de trop STKI likolo kaka ya bino
Bon, le pouvoir la bino, bozo kabola pouvoir la bino, les lots compétition la bino et bitumba la bino. C'est les Congolais qui meurent du jour au jour. Les Cambouya Kabila la Félix c'était l'émission pour Bayoka la Kabaromi Bale, Basenya ka contrat ya pesa yebo konzi, après bango bakozonga. C'est quoi Félix alinga exterminer batu nyoso oyo ba pesa ka yebo konzi, o pesa ka yebo boko pour assassiner peuple. Batu na pe ba yena kanda la bango tela soko balkanisation. Dans la balkanisation, nous voulons la paix à toute étendue à la République démocratique. Nous voulons la paix s'il vous plaît. Les Congolais bazokufa. Les Congolais bazokufa. Pour foutre à mes athées. Nous allons. Ma réclamation. Et l'eau qu'on y a sur ma baie. Et yango tozali kosenga bande kolanga. Ma conseiller à chef de l'État. Vous avez pour sa conseil. Ma service est belé au bureau de télémi. Pour la conseiller la kabato makam. Mandé elle était silaka. Mon amboka fait que ça toi tu le bois koleka. Et bongo bino ce qu'on sort na bilo kozala nini. Sort na bilo kozala nini. Boko futa lolenge bozo futa bato alelo. Lelo bato kabila bakomi bato mabe. Lobi pe ya bino pe bakobaka bato mabe. Lelo ba exilé bakomi ebele na mboka. Bato nyonso bangola bazokima. Pona nini batiki la bino nzela malgré bozo kokate. Bonyoko la bato bobo ma peuple bo balkaniser mboka. Boye pour la musala au papa ngwanda lobaki aujourd'hui to bonya ngweza ya solo. Mais lobi boye barake nzambe ya Kongo ko telema pe ba Congolais ba ko telema. Yango tozo senga na peuple. Bo telema. Pour un système, pour moi, on peut faire ça tout le monde. Avec le système, on est photo donc il faut tout le ça système aux salama. Et ça plus pire que le système ancien. Système où ils allaient m'abeiller à Poleka. Yangola, il y a qui te bête en bella. On a coupé la ville au Baïti. La patrouille, la mort nous fait grand. Pourquoi le fait de maman Clarisse, Namboka. Il y a une personne qui est assez intelligente, il y a une maman Vava, assalamu alaikum, na maman Tcha, wape ba mezimana qui se voit dans South Africa, la boka qui est au Flinga. Pour mettre Angola no bondi à boutard de bonheur de RDC comme la bino, mamour d'Angola la motugere Florence à Mato Lino. Alors merci na maman Kina, oyo apesi biso espace oyo auto sola mokona lelo, tout peut ça kaka ezui. Tout ça la likamula motote Xkina en tout cas beaucoup sola parce que les 14 a bombé le ba surprise à Bakasi. Le 14 février, ils avaient mon Saint-Valentin. Alors, hier, à Nobi, Boya, Namatete, face à l'Itaka, Boya tellement ébélé, beaucoup de musique, il y a solo, beaucoup de musiciens, il y a solo, beaucoup de makambo, il y a solo. Alors, pour aussi, c'est la mission de la colocation d'artistes, ça peut être awa. Na koti ya mwa muke bomona alanga nzembo o akoyemba bomona yende o akoloba bomona ndenge ni makambango ezalaka donc bozo déjà avant goût po epa ya kina ekoinda na x kina na mateta face à l'Itaka et ko zalo pesi mbomba boye même pas congolais ata boko sepele le 14 ata boko bima le 14 mais il faut boyeba ke Congo azana besoin de revendiquer ba droit il faut yeba ke Congo azana besoin na yo Congo azana besoin artiste soka azana sala mamba parce que na komina na sisa. Alors, batango liloba moko poete. C'est noir. Biso, to leka la biso, to komi na suka. En tout cas, artiste, c'est ça moi plaisir. Au compte moi mbangu parce que moi je parle que de la politique. Le coup les gens qui n'a talaka moyenne les gars. Les athées Congo au Congolais nous voulons la paix. Bino ba rebelle bo opérer. Est-ce que osonge la ka biso qui la mettait de tel que tout bakane contre bo pour les fabriquer. Est-ce que ça ya biso? Est-ce nous appartient? Est-ce que ça ya biso? Alors, artiste, tous les laïcs, tous les laïcs, Congo nous appartient, Congo, et Biso, Congo, au Congolais, Congolais partout, vous allez en tout cas voter les maladies. Nous avons un artiste, qui est beauté dans le monde. Vraiment, merci artiste, la zone la monarchie, parce que, on a pas comment tu as la conscience, que monsieur la mise à la mobilisation à sensibilisation. On rappelle que Congo a volé match préfet, sauf à mourir le patron, il a été le président témoin, on a le 14, qui n'est pas expliqué là. Et ça, on a manqué à Congo au Bénin. On va y avoir des artistes. Maître, bienvenue, façon, mais c'est préparé aujourd'hui. Kevin et Mamou Blacone, qui s'y a marqué ma roche, y'a la montée les enfants, Tambangumbarangwe. Yangana yoeseleka nangoe Bakatanga musisa ya zuwa Tedikoka chocho Honorable Nerambou papa Alino Moke, Monseigneur Hollandais Noir Lisse Kolo Diwanzambi Botobo prêtre
awa basangani lokola sapato ya nzambe estce ekoki bango alino moke makambo ningana nde yango lokwa sikoyo le 14 ozala ndenge 14 bakoyaki bayaki bakata kwa donc boya bokanga belle musique solution moi oyembi donc boyebele donc nakosepelisa bongo na mesa kosepelisa bino donc bozala deside boya kuna donc nakobukango chemer kina donc makambu donc mpe sedalaka donc nomo boyebi donc minga koleka te référence toza bongo na matete na quartier bawumbu kintimbu kuli. Donc, ceux qui ont la référence de tout le monde d'Atar, boîte rouge, dans l'âme, au moment où chez X, qui a dans ma cambou des armes, où il y a un travail, c'est comme balobi yo pe air moko betaka no musique interprétation po tokozwaka ozo mosusu po totuna o musique eza orchestre eza wapi lelo lokola nazalika na sensibilisation yango nalobi est-ce que osala te morceau moko te ya pepetale bolingo zabolo likambo yosalinga mama etikali elembo na motema no bebe lokola bilembo basala yesu na maboko na site ya bayuda na ngomba oya golgota mawa zabolo danger de mort takayo yuda na ngai lisusu molomo kanisa le temps passé ngoyo yambandaka ntango topesanaka na yo bolingo mawa olobaka na ngai sheri olitonga na loba yo ngai mpe naponaki omwasi na nga nakoma bana na ngai mpasi nyonso nakomona mpo na yola bana yango eyaka mabe tokomi na biso na suka antuka kolito buya bana na ye na mbandaka wana tokatela bango paya na ville na chateau do ayaka na mona mbandaka mona ekanga mwana pena ya mbandaka kilomètre d'etat otaki tumba bokulaka kane konto okela lokoni fabrikato bokulaka ikala to soutenir ye vraiment boyoki ka mongongo boyoki waza moyembi tokozala na ye po osea soki yango mamba bien te osea aokota te donc lokola oyeba bien donc osea tokozalaka na ye bomonaka ye po toza mpe na nsima na biso bato baza ebele mais kaka lino moke ye moko monseigneur liso ya nkolo apa nzambe na nsima nango alino moke donc ye deja aza ya kosepela po alino moko kokoselaka lino moke mbote napesi mbote na alino moke alino moke na alingaka motema mwa malamu oyo ezalaka nango kosalisa mpe kosunga eza bato na yo alino moke bambuta to ebibia na kosepelisa bino ako alino moke bambuta kisika kosezali donc soutien na bino nde kosalanga mpona vaza mwana wa botani sika mpungu ya ceinture noir ya matete ngai alino mpe mwana matete samba loba lengi kitoko donc taka biso na biso zaloka face na face donc elengi mabe fort merci bandeko balandi wana tokomi na biso na suka merci vraiment na bino nyonso merci na bino nyonso artiste na biso Gigo, c'est qui la bien, c'est la bien. Gigoro Kano. Ah, Gigoro Kano. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Il peut vous rejoindre à l'océan. En tout cas, océan et vous la politique pour artiste à l'objet. Il faut, moi, ma théâtre, ma humour, ma scénario, musique qui fait à mamour dans la Kazawana, on a rencontré Bino, ma réalité, aux autres, la madame de la Kaka, océan et Méné, merci, ma maladie, la biso, et Jésus. apesa mambo te kasi napesi bambote na ngai na bato basute na ngai cote gerba bilanga matofi maître ndo le grand mécanicien pourquoi pas honorable Raphaël Kibuka charge ya moamba bambote ya tro pese ezali honorable napesi bambote na ngai na ingénieur fils korombe ya mbeya père aboulot holandor napesi su bambote na ngai na gérant ya kabulu mon vieux blanchard échangeur de monnaie donc on avait que basé belé donc trop si ça bon mieux tout n'embara monter prochainement x kina mabe bandi mabe zali osiape azawana akozalaka na bino mais ezai patriotique congolais telema koto boya este congolais telema koto boya régime mpona awa nde tosukisi merci na yo vraiment boza tellement ebele moyena sisabilo lelo ezali
ezalaki ya sensibilisation pour la mort ya garçon tozosenga justice tozosenga tout le monde abisika baosambisa général tozosenga bacondamné général à mort parce que akozomona mobali nzambe apambola biso na patron la mort merci na kokola yo mbebo bana mbenga mobali kitoko merci na Josias Kapulo merci na Pape Club de la recherche stratégique et pas seulement ça pareil avec la patron la mort et la Ingeta. Il est mon nani. Il est mon Mosengo Nzuzi. Ovanda wapi? Mokali. Ovaina Mokali. A okomi na hôpital boni. Nakomi. Batika kingai. Batiki. Bayo boka ngai awa. Bakangaki yo nde balibere yo lelo na na hôpital. Osalaki nini? salaki eloko te likolo nawelaki nzela na 3 pine. Ah, donc yo oza conducteur ya 3 pine owelaki nzela nde bango bakangaki yo bakanga ngai mokolokolo général atinga 5 personnes na badistrict yango batinda biso IPK 7 mois mobimba 7 mois. Siko ozoka ndenge nini? kolola telemaka te tambolaka te oketo moya telemeza te babetaki yo fimbo te babetaki yo fimbo te bana bakanga yo eske bakonzi oyo bakangaki oyebi bango basambisaki yo asamba te osamba te ti lelo